Na 20 mai, na stade du 20 mai, marché à francophonie. Dans moto, on ne sait pas si on a animé feu. Nous sommes en plein stade du 20 mai. On a quantité, baso autorisé. Oya kota tembe aya kokote zo feli. Amona sko 20 mai akala o ezaki ovandi likwani. Et nous sommes à la Foulou. Foulou les pélaguements motos. Et appelez le dessin quelques jours après. Dans les cas, on a kala mamwakala. Dans les ans, on a pelisa ginde foulou moto. Comment les gens doivent mettre la chimie, et souvent moto. La meilleure moto on peut avoir. Pour nanga makamoni za lukuta. Ah moto pelagi na ngote. Makamoni so balebani za lukuta parce que pour se faire ka ba ko sipo biso te teka. OK. Biso mukosala mais moto pelagi. Dans les ans on lokuta ezotambola bato bazana wankini. Loko moko te esalami na kati anga ba rime ebuka Congo potile etambola ka bina loko moko te nga sala kati Yo sala musani na kati. Bon nga na aprendre coupon na utonga kata vele. Dubai na Kinshasa. Ola kisiango ma pelouse. Santiago le Kinshasa. Santiago on ezaka kata vele. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision. Mbote Nabana ya Congo démocratique, la RDC, notre pays, partout au Bozali, disséminé à travers le continent. C'est votre humble serviteur Nondi Premier, le journaliste d'investigation. Image tamboli na kati ya Kini Awa et Panzani. Yango Nondi Premier, tant que journaliste na kiti awa pona kosala démenti et pas bandeko surtout bazami tema mabe bazo telemela makambo ya malonga oyo ezosalema na kati ya mboka bomoni ngai na air oyo na kiti awa liboso ya stade Tata Raphaël pona koyebisa bino ete oyo tout bozali komona na ba réseaux sociaux ezotambola comme quoi stade Tata Raphaël epeli moto ezali faux, archi faux. Ndenge bozali komona naza liboso ya stade Tata Raphaël nakutaki bato ebele awa bazali ko débattre, ko discuter sur yango, mais je ne sais pas comment RDC mboka na biso moko tozolinga yango te pona nini. Pourquoi faut-il faire de messages comme ça pour exciter haine oyo ezotambola sur les réseaux sociaux? En tout cas, tozali d'accord nangote. Nondi Premier, votre journaliste d'investigation nayaka de partout bino moko bomona ndenge na tambolaka. Donc ngai na lekisaka fausseté te. Awa tokosaka te Congo Mokili elobaka lokuta te. Ndenge boza komona Nondi Premier nazali liboso ya stade Tata Raphaël. Donc si tozo solo la boy bandeko na biso ya sécurité ya mboka la police ezali awa, bandeko ya sécurité bazali awa, bandeko pe bazali kosala ba travail baza na kati bazosala musala na bango ndenge longobani pona koyamba makambo etali masano ya francophonie. En tout cas, côté nyonso tout oyo congolais azali bofanda kimia bozala na bino à l'aise. Image oyo ezali kotambola wana ezali lokuta ezalaki nango kaka mwa moto moko po bandeko bapelisaki mpona kotumba basalito ezalaki pembeni. Moto ya motema mabe oyo bozali komona na video afilme yango mpona koloba ete moto ezali
zika awa to stade ezali kozika ezali lokuta bozala kimia kote nyonso tu bozali nazolakisa bino ndenge makambo ezali kotambola bokomona mwa 2-3 image epuis na bandeko oyo baza bakotémoigne bango moko ke makambo bozali komona ezali yango makambo ya lokuta stade Tata Raphaël eziki moto te mbote na bandeko nyonso tu oyo bazozela francophonie nondi premier azali wana nakolakisa bino oyo nyonso tu ekozala déroulement ya makambo ya francophonie mbote na bato bazolanda biso de partout na monde. Un grand merci na bandeko tu balingaka nondi premier. Merci beaucoup. Suivez le reste des images sur Congo Mokili Télévision. Ndeko mbote ndeko komono nani Samuel, hein? Tout le monde a type chapeau, tout le monde déjà aux alliés na tenue. Au royaume bisabiso au salanini. Ah. Je vais nous faire plomber dans bâtiment 4, dans bâtiment 11. Sur tellement francophonie, parce que c'est 5 bâtiments, on peut ça là, faut pour 5 bâtiments ici. Dans d'autres travail na compte francophonie. On ça 5 bâtiments pour. Ah, d'accord. Dans bâtiment 5 bâtiments au gouvernement c'est dit pour na francophonie. OK, mais ba image ezotambola awa stade 20 mai eziki moto okoyebisa biso eza nini yango stade eziki moto te ezali mwa ezala poto fulu nepelaki mwa moto eyapelelo te esali mwa quelques jours après donc eleka nango kala makambo ya kala donc eza nango bopelisaki nde fulu moto ezaka nde bato bamelaka chimie adwaki esomwa moto epela mais moto opeyaka stade ya kanti oyo tozalaka mwa transport soma espace mo eza ya fulu yango moni epelaki mwa moto mais moto mo ya grave siko ndeko asali video wana apanzi yango estce boyebi ye wana eza balégende ezaka bacongolais wana ezalaka te vraiment yango mosala esalama moto yango epelaka d'accord moto epela moto yango moto esemende mo evilo moko ya mokembi ezalaki ekeke moto aza wana eza babisanga esalaka bacongolais. Merci beaucoup. Merci. Ndeko mbote boni santé kombo nonani mais na moni ozoteka mikate yo salaka oteka no awa liboso image ezotambola bazoloba ke moto esiki meto ya tomoni mpe moto yango te eza lokuta to babomaki de ya moto mpo nanga makambo wana eza lokuta awa moto epelaki nango te makambo nyonso balobani eza lokuta parceke mpo biso toteka kaka bakosi mpo biso toteka awa ok biso mokosala awa me moto epelaki nango donc eza nango lokuta ezotambola bato bazala bango kine d'accord ndeko mbote ndeko yo moto ozosala na kati koyebisa biso kombono nani ndeko Ismaël. Alors ndeko Ismaël nini ezoleka au juste na kati po mboto epela na kati eloko moko te esalami na kati yango barime ebuka Congo potile etambola eloko moko te nga nasala kati yo ozosala mosani na kati bon nga na plombier plombier mpe na maître ok bato bazala bango kimi eloko moko eloko te nga kuza ozokamwisa nga na bimi na entra wana kosomba eloko na sende naka chauffeur mo azotuna kuna esiki na bule kukalamu ne moto esika na se kamwi naya boye masala nga mwa boye baoswa mwasi mwasi na tuni veme esiki nga mo eleke nga mwini eza na éclairage oyo ezobangisa eloko ata moko te ata moto alimete. D'accord, merci beaucoup ndeko. Papa, ici ni bomo te ko kati na kati. Ola kisabalo. Nde bozomona awa toa libanda ya 20 mai donc eloko moko eziki nango na kati te nondi premier eloko eza nango awa te tout ça nazo eloko eza nango awa te naza libanda ya 20 mai mwana kota na kati te bazo autorisé te makambo siki eza lukuta oya kota tembe aya kokota ezofeli amona siko 20 mai ya kala oyo ezalaki ovandi likwani nyonso wana basala ntango couleur bacoupon oyo
Dubaï na Kinshasa. Olatisi yango ma pelouse. Santiago le Kinshasa. Santiago yango eza kati ya peme. Ok. Boya botala bosemba bato bakota peme ya 2017 so baye babunga. Basa 2020. baye basunzela te. D'accord. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Yango au stade de Ziki, n'importe quoi. Ça les Salema, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Petit Ben. C'est l'homme qui a peur. Ça, ce sont ceux qui devaient servir d'être de logement. Vu le retard, ça va servir à autre chose. Et ça, c'est la grande salle. Là où vont se dérouler différentes activités sportives, gymnase, tout. En phase vraiment de finition. Donc, on a tout. Comment quand on coûte dans le stade, il y a nettoyage, il y a parvis. Continue en phase de nettoyage, il y a la décoration. Donc, voilà. Eloko eza nango te nondi premier ngayo na kata veme eloko eza nango te journaliste d'investigation nondi premier eloko eza te moto epeli nango te bato ya lokuta bazolakisa bino makambo ya lokuta image ya lokuta monde na tamboli ti na tamboli veme eloko eza nango te. Donc c'est faux, archi faux. Ngayo na baluki kutu na ozonga na ngai. Donc information à lokuta